respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapala bino ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme ayete. Au moins de au côté ma bena katanda pa malade kidi kidi. Bon dimanche, mbote na biso nyonso, au bozora temps ya kolanda chaîne ya Maman Lorraine Mbala TV. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe asala yo bolam, Nzambe nanga apambola yo, abatela yo, a visiter yo, mobali pe bala la yo. Bolamo Nzambe etika yo te, pe bolingo na Nzambe etambola na yo bisika nyonso. Na combo na Yesu Masia, j'ai ainsi déclaré Amen. Nzambe, merci pour la grâce, faveur au salibiso yako zala na bon moi parce que zangolu lokumu kembo masanzoli ezonga na mboka na yo. Seigneur, pe moto zui to pese la ngombongo te. Bolam na yo etika biso te ezana biso ngai pe famille yo balanda kanga na combo na Yesu Masia. Amen. En tout cas, tous s'abonner, tous aimer, tous partager, vous allez jamais malam. Merci bino na bino nyonso au vous aura temps ya kolanda chaîne ya Maman Lorraine Mbala. En tout cas, bola mo Nzambe pe bolimo na Nzambe etika biso te ezala biso nyonso. Lelo na ngina loba nini? Lelo naza makambo loba na biso makambo eko apporter un plus na bon moina biso. Makambo yango eza nini bandeko omoni respect et bandare pas mutu ye moko soki yo mi pesi respect même moi na mukie au peso respect mais soki yo se respecter te ata moi na mukie ozana capacité à manquer au respect. Pourquoi? Parce que yo moko oza respecter. Tant que vous avez pas respect pour mon amour, bandana nous yomoro kopesa moi l'amour respect. Claudia, pardon, donne-moi les quoi? Français là. Donne-moi mes yeux qui est là-bas. Donne-moi les lunettes. Ok. Et non, non. Allez là-bas. Oh. Ok, merci beaucoup. Ceux qui ont mis petit poids. On me pèse kilo. Hein? Moi, la moukie, à ko peso respect. Oyebi, attends moi na zem poli. Attends moi na zam éducation de tolobara. Attends moi na zam mal éduqué. Tant ozo finga moi la muninga mal éduqué. Ozo finga été. Ozo finga ba parents na ye. Donc c'est-à-dire ba parents na ye ba éduqué été. Voilà ozo finga ye mal éduqué. Pourquoi tu finis mal éduqué? Parce qu'à respecter Yodi. Raisonner Yomoko. Est-ce que yo respectera? Est-ce que yo respectera moi mouki? Le long la moukolo. Oui. Moi la mouki cause la te moukola bando peso mboti. C'est pas bon. C'est pas bon. On la mouki na tango c'est la moukola bando peso mbote. Ou soit beaucoup de nzelo ose la moukola bando peso mbote. Non. Mais tant on peut mukolo zaka na faire play. Hein? Lembi saka nzoto projet qui est bien. Tant on moni que on mes yo mesala ba na ba peso mbote. Ezala ba mikolo mususu ye a mesala ka ba pesa ke mbote. So mukolo na par erreur moi mke pesa mbote te. O mona ba mukolo papa mo bimba ko aleki. Non. Tant on moni que pesa mbote. Mais mukolo wana ba sala retour te. Oh yaya. Quand c'est la raté que va passer. Yo pe banda bonjour les enfants. Vous allez bien? Bonjour, bonsoir. Et ça la rend normal. Quand c'est la raté que bana mike il faut pas passer comme beauté. Non. N'ayez quoi encourager bana mike te, n'ayez quoi encourager bana ba manquer mikolo non. N'ayez kaka pour tout comprendre tous à la bien. Tous à la bien, tous à peu place ya baninga misusu.
tous on peut place à battre misusu tous par exemple tous on a président na biso notre président na biso aza na âge aza mukolo ya mboka nyonso te eza na bato azokamba baza mikolo na ye eza na bato azokamba baza mikolo na ye mais lokola baza mikolo na ye na ndimi te amanka bango respect na ndimi te afingaka bango apesaka bango respect na oyo ekoki na bango e bango mpe na retour bazongiselaki respect oyo aza président na oyo ezomérite na ki-président na ye oyebi eloko moko bokoza quartier moko ou soit bokoza oza na ndeko na yo aza mokonzi na société songolo pakala kende na société wana naoluka petit en ordre par exemple naoluka petit Mima naoluka petit Charlène naoluka petit Lorraine yaya baotiko mona ete pourquoi parce que ye na impolitesse petit wana ozoluka na entreprise wana aza petit na famille aza petit na quartier mais na bisika wana aza chef aza boss aza mokonzi okoyo luke na rôle ki petit te bato ba secrétaire baza wana bato baza wana ba luko ba lingo monete pourquoi ba lingo monete poza mal éduqué oza mal poli wala elongela te po okota te aza petit na na quartier aza petit na famille aza petit na so wapi son église so wapi mais wana bisika za azo mériter patron yaka na respect ba tiko mona ye yaka na respect ba tiko visiter donc c'est à dire quoi ezala ba ndeko basi on internet baza bana ni ki makasi tango zo sali kambo moko sepeli na ngote yaka na respect yaka na politesse jamais tango ye na respect a manqué yo lobaki aza ndoki tango moni ka osali kamoko mabe yaya ezala mutu nyonso tanda linga reproche ezala mutu nyonso te ndalinga ka o reprocher ye na devant tout le monde non ceux qui ont reproché en public plutôt en linga reproche wana te mais ceux qui en privé ou soit on lookie on manque au respecter mais tant on y est boyé maman totalement conservateur respecté on manque pesa poids pesa kilo ba je wana bosala wana osilisi kapa oye bien au cause de la petite sœur azwa charge na onde ya na ye azwa charge na yo mais soki omitiki en manqué yo mais ce qu'on peut si poids na yo ne loko esengeli asala te ata zotangisa bana na yo ata osala nyonso yaya ata un franc na yo et porter en plus à cause à la passe à la quitter ou soit vandi ebele bavanda na basima bandeko na sima baleki na bango bazali bavanda na sima bandeko na bango mais eloko msusu omoni ke leki noko osala te ayebi ke yaso azanango asombaka bougie ata le mettre asombaka et pese poids na leki wana tangu leki na yo moni aotambola bien te aosala kindumba aobima na batata mikolo yaya oya na réseaux sociaux te oyebi ezala mutu moko oyebi na canal et surtout babino boyebani omoni ozala facilité lukaye ozala facilité lukaye aleki nanga moni nzelo zokeni omoni ndumba ya mutu aza ndumba so ye na ye na mbala moko otika te yaka na ye na stratégie ya kokene ba vitesse te kendene malembe conseil na yo ekota premièrement linga ekanda za bongo omoni so linge na kindumba na ye ozana facilité au conseiller yo kayo naza mama naza mokambi naza na bana nazo kamba ezala bana nanga na okamba misuba mela masanga bana nanga nazo kamba misuba kotaka ba boîte de nuit yaya muto andomela masanga anoki na ba 6 ba 8
lelo amela lisute. Pourquoi? Na kende na vitesse te. Nando kende malembe. Naza na bana na ngape muso a persa zolo. A persa ki zolo. Na kende ne mbangu te. Na tike nango. Malembe. Lelo sani alongoli. Tango ye na mbangu oyokate. Oyokate. Soka no mela 12, okita 11, okita 10, okita 9. Tia lokita malembe. Tia seni atiki. Mutakoza nasa mosala nzambe. Oui. Nakoza pena yeba na mutu moko za ndumba. Na yebi lobi na ete. Nakoza na yeba na mutu moko baza peso pendenge nini. Oui, lobi na yebite. Toke na Bible. Apôtre Paul azaki mutu ando tungisa ba chrétien. Azaki mutu ando telemela ba chrétien. Yo refinga e parce kaza mo pagano. Mais lobi na yo yeba kite. Apôtre Paul ayaki kamba moko mo sainteté. Apôtre Paul alekaki na banzela mususu. Bato to somo na lelo batama sumu. Lobi on ne sait jamais. Lobi na bango on ne sait jamais. Kende malembe. Conseil écoute. Eza makambe bele sa mabe. Dès que tobola nzoto eza mabe. Tatouage eza mabe. Mais peut-être à celle qui a une ignorance, ayeba kité. Tant yozo kende nango mal, ok na ombangu. Au sunga yo. Yo mesala ko finga. O finga kaete, mo finga rabatu nyoso. O mutalonaka, yangonaka abukaka. Tango loni pondu, obuka pondu. Tango loni matembele, obuka matembele. Kende na mutu malembe. Il y a temps pour toutes choses. Asa lesbienne, kota bokonza moki, kota bokonza lola te. Osa nini? Po lesbienne wana kota bokonza lola. Ozo sala nini? Po pede wana kota bokonza lola. Osala nini? Ok na ndenge nini? Yaya, solinga kota bokonza lola. Koma na nu camarade na ye. Approchez ye. Ndoro yeba. Omoni approchez ye. Yo sabanda kolia na bandumba. Yesu abanda kolia na bandumba. Oyebi nini? Alinga kinanu bango. Atalisaki bango bolingo. Marie de Magdala, elle était qui? Marie de Magdala, ça nani? Azaki nani? Marie de Magdala. Non, to comme ça bango bato ma bête bango ba okota lola. Bango ba okota li felo plutôt. To comme ça bango ba ndokité parce que lobi na bango to ebité. Lobi na bango to yebité. Approcher bango. Vous comprenez? Approcher ye. Okoyeba. Peut-être monsieur sala quand on a l'or mort songolo pakala. Oyebité comment ki bongo la position nini. Et le koni ne sala ki ka comme bongo. Yo proche mututé. Mbala moko bandi ko juger ye. Tala, oyebi mon pagano moko yebi singa lobi. Na benge mon pagano plit, na benge mon pagano pourquoi? Parce que na bongo ni motema te. Ayebi singa bima lolo. Eza passe pour mon chrétien sommel muninga ne chrétien bible. Et choquanga. Abeza passe pour mon chrétien sommel muninga ne bible. Mais biso ba mi pagano bino mobenga ba sula ko bino mobenga ka. To za na facilité o sommela muninga masanga. Ngala za masanga za mbongo. Na moni ndeko na za masanga te na sommela e bino. Tango sommelier na sima na ngo tongi. Tala, nous les chrétiens to linganité. Tolingana kate. Mais oto benga ba pagano bazana bolingo. Malolo na za makambo ebela oloba. Malolo na za makambo ebela oloba. Na loba ka on Saint-Esprit inspiringa nde na lobi. Na lobi parce que na lobi bosala mutu moko aoyoka a bénéficier na mo. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager. Ceux qui ont approché Moutouté, au juger Moutouté. Au juger Moutouté. Yo tant aux autres appellent les lots. Et lui, quand le bâtiment qui ont clôturé. À venir à Moutou. Et baka nzambe. Azalizo, azapé sopenda, azali kolokilo, azwakate. Azwakate les lots. Lobino yebite.
Lobi na ye oyebite. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nalingaka bino tellement mingi na zakama mobela oloba. Donc ceux qui ont s'abonné et sanga malam. Ba live na ngala osalaka. En tout cas, peuple nzambe ezala béni. En tout cas, peuple nzambe ezala béni. Na lobaka ngala zakana titre te, naza simple servant de l'Éternel. Comme Marie elle était servant de l'Éternel et Zacharie était sacrificateur sacrificateur de l'Éternel. Soit Marie, soit Zacharie. Tala itamboleli na bango. Zacharie azaki frappé. Marie azalait frappé. So pesingatan au comprendre qui je suis. En tout cas, tous s'abonner, tous aimer, tous partager. Je vous aime. Nalinga bino tellement mingi. Nzamba pambola bino, nzamba bate la bino. Nazo beta. Bako respecter moi sindenge, bako respecter moi sa cause na yo. Ceux qui ont respecté moi si la famille na yo, bande ko pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choqué basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapala bino ata fouché tozana ngote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme ayete. Au moins de okota mabena kata ndako malade kidi